politicien akosaka peuple. Parce que les bakokende basepeli lelo le 30 juin tozwa indépendant. Mais tozwa ki na biso indépendance te. Moni. Mokolo indépendant tozwa indépendance. Mais nzoka bazwa ki indépendance. Bazwa ki na bango indépendant te. Parce que yango moko indépendance est-ce que basi ba limbolango? Hein? Na tuni kaka. Est-ce que indépendance possible limbolango linkoloba nini pe ezalaka nini? Nanu te. Bosiko boye bisa peuple te no azwaka indépendance le 30 juin 60. De konanga ilobola no iloko kwa Afrique. Baso distraire peuple. Parce que les ceux qui papa nkusu aza koloba te tozwaka indépendance te. Donc le papa nkusu a commis na désespoir. Donc ça na désespoir te. Parce que papa nkusu eloko azoluka ezali nini na ngonga oyo. Ba politicien nyonso bo bazana awa na Kinshasa na bo bazana province. Mais régime otozanango ezosenga appui. Moni. Donc peuple congolais alongwana na makanicité non mboka oyo eza indépendant mais indépendance ango banani batu bazolia ba mususu bazolia te. Guerre ya opposition pouvoir ezali guerre ya kolia na komela pona kosepelisa mundele. Omoni yango biso tokoloba te na ngonga oyo eloko tokoki tosenga na peuple congolais. Biso banso tozonga na likanisi oyo ezalaki avant le 4 janvier le 30 juin 60 likanisi oyo animaki peuple congolais le 4 janvier. Donc on banda le 4 janvier 59 till le 30 juin 60 donc till le 29 juin 60 likanisi wana sentiment wana posa wana yango wana biso banso ini bino ba politicien bo changer vision boko misa Congo oyo indépendant peuple azala sima na bino bo limbonela peuple tondimite ke mindele bakoboma bino tondimite ke mindele bakosala kasi soki lelo Mbuta Lumumba kufa soki Mzee Kabila kufi trahison ya bino kaka baiboza kuna na elle politique yango wana tolobi te soki lelo le 30 juin boyebi keza mokolo oto tokanisaka mauvais souvenir ya mort né hein to préparer maternité ndeko na ngai lobola lo ilondo to préparer maternité to sali nyonso tozozela mwana botama ebembe botami et après le 30 juin c'est to comme le 30 juin fête to botela mwana est-ce que zalaka ayibite fumu na kati ya likanisi na bino ya mort ne parce que bozali kozongela mort ne tozaka wana bolobi mort ne soki bino bozali na désespoir te parce que soki mwana abotami mort ne bayebisi mama ki abotami mort ne et la kisi que bo rappeler ye aye bakoluka mobali na ye ete bazonga na lolenge oyo bakoki kobota mwana zota peuple congolais lelo fumu bazali soki tokoki kobenga bango épouse épouse mais basi bazwa époux parce que épouse azali c'est le peuple ndenge bango moko babengaka l'époux c'est le Christ nde yango wana basi bazwa époux épouse c'est la population le Christ c'est l'époux oyo ekoki kotonga na bango mboka alors basi bavanda na lolenge wana bino mais c'est ça moni ndeko na biso lobola lo ilondo est-ce que population aza diriger na Jésus bien face à la diriger na ba dirigeant na ye mais époux na ye ko za la Jésus na tuni nano bon tozona le 4 janvier 59 hein Yesu muta dirige ki population wana kwa kende ko luka indépendance ba kende ki ko hypothèque ba ke ko boma mwana na kati ya libumu na table ronde na 30 jours 60 to zala quand même sérieux ya mwana bozomo na mboka ngo kufi bien parce que moni bo changer bato likanisi siko Yesu o ya molimo ye mwasi a utobota mwana ya musuni e aboti ebembe ya musuni raté hein sikoyo boyelie mobali ya molimo bakobota ndenge nini mais c'est ça erreur ya ngwana épouse population mobali ba dirigeant babalana bazonga na likanisi ndenge tolobi ko banda le 4 janvier till le 30 juin dans le 4 janvier 59 till le 30 juin 60 bazonga na likanisi wana bazalaki na bomoko population azalaki sima tango meeting est raté population asalaki nini azalaki mécontent ok parce que monsieur Petit a boyi kopesa autorisation meeting eleka population sepelité
Tant injustice c'est mis na stade population salini a sepelité tant voyez à kuti que dirigeant na ye baboyi aloba batombokaki yango na makasi ezalaki na bapoliticien parce que population tombokaki. Alors lelo tokobanga nini kokufa tokobanga nini kotomboka non tango ba dirigeant na biso baza ko empêcher bango il faut population atelema moni ndeko na biso lobola lo ilondo kwa Afrique qui ne risque rien à rien parce que ceux qui ne lo bozo ba oh non omoni tokokufa mais na bandi ba bazalaki le 4 janvier 59 surtout bani ko tuna bango et belé bazana biso sustain mais ba bazo ko se prendre bazo. Alors Jésus aza awate et Jésus a c'est comme dans le 30 juin 60 mais Jésus azosala nini na mboka oyo mais fumu kolandela bino siko bolingi bo sala mélange entre religion na politique parce que olobi ke épouse population et pour ba dirigeant c'est que finalement Bambuta Lumumba Bamze Kabila bakokoma lokola batu ya religion zo ba politicien siko na lolenge nini wana omoni te bosa ko mélanger na religion na politique ndenge mo confond na lobby na ebité soki vraiment ezana eloko koki kolongola na kolia na komela si batambola kanzela mo religion sans politique, politique sans religion ekozala wana na tuni motuna religion sans politique, politique sans religion mais mundela yaki awa na ye na religion na ye basango bazalaki eloko moko na ba administratif na ba opérateur économique bango nyonso bloc moko sikoyo na kati wana tango baye kotangisa bino makambo ya religion batangela bino David boy David azalaka prophète to azalaka roi mazalaki roi boy Salomon azalaki prophète to azalaki roi siko botanga kaye na histoire to na religion osomona Abraham azalaka mutu moko boye azalaka ni prophète ni roi Abraham ni prophète ni roi mutu moko bo abotaka bana na ye eza histoire eza masolo mais botangela kango wapi na religion Saoul bozotangela ye wapi na religion roi ya banani est-ce que Saoul azaki prophète mais dans l'ensemble wana histoire wana yango wana religion pour na bango parce que na kati na bango na kati na religion na bango na kati ya tradition na bango na kati ya culture na bango bazotangisa oyo wana okuna azalaka boye oyo azalaka boye oyo azalaka boye azalaki boye lelo Mbuta Lumumba molimo na ye parce que na musuni Mbuta Lumumba kufi même Jésus est-ce que Jésus azalaki prophète Jésus mais Jésus atiyala kozala prophète te Jésus azalaki promis roi donc Jésus azalaki proposé azalaki aya kozala roi un prince ya bokonzi ya David na kiti ya bokonzi ya oui non un roi successeur ya David un roi successeur mission ya Yesu Luc 1:33 ezalaki bongo azoya po a succéder na trône ya David a réhabilité yango parce que trône ya David ezalaki écarté bokonzi ya David ezalaki écarté ba remplacer ngo na bokonzi ya ba romain sika baza ko nommer ba Hérode na ba César siko na logique na bino wana seki na ba soda ba kwa kokuma ba saint parce que nyonso okotika mutu te parce que mosantu aza nani mosantu azali oyo abundelaka mboka na ye na mabele na ye azali na quelque chose ya ko apporter na baza vivant na batikali na nzoto musu ye wana bakobenga mosantu lelo soki tobengi Mbuta Lumumba tobengi Mzee Kabila tobengi ya Vitankanga tobengi ne Musiri na kati ya histoire na biso tobengi bayaki mpavita baebanso babundaki ba mama Sogolo Keju donc bao nyonso babundelaki mabele na biso mais yango na force na biso parce que bango bayaki po babunda donc bobenga bango ba santu baza ba santu na biso balongo na biso ba santu kune pa na bango sanctis ya bango biso balongo boyebi lelo likanisi ya Mzee Kabila ekatani na nzelaki
siko mpona kocontinue yango il faut que nobenga Yesu, il faut benga Mahomet. Est-ce que Mahomet ezalaki na projet ya kobongisa Congo? Est-ce que Yesu azalaki na projet ya kobongisa Congo? Moto azalaki na projet ya kobongisa Congo eza Mbuta Lumumba, ezali bongo musée. Alors sikoyo soki bapoliticien bakobenga makanisi ya Mbuta Lumumba, bakobenga makanisi ya musée Kabila, to benga force ya armée céleste, bino bandeko 4 janvier boya lisusu milimo ebundaka na 4 janvier boya lisusu po sikoyo awawa ça ne va pas bana na bino bandeko na bino